mpe matonde zonga na nkolo na biso. Biso zali kondima na kouta motema na biso mobimba oyo biso toyembi. Oyo ezali lokumu nini Nzambe apesi biso tokoka kosangana na kombo na nkolo. Oyo ezali lokumu mpona tokoka kozongisa elikya na biso epai na ye mpe tokoka kondima oyo ezali nguya na ye. Nga nazali na makomi oyo ya Biblia nalingi totanga. Oyo ya yambo wana tozwi yango na mokanda na Ezaya 52. Ezaya 52 kotalelaka verset ya zomi to verset 10. Le Seigneur a manifesté son bras. Na miso ya bikolo nyonso Yawe asali mosala na ye ya bosantu. Et toutes les extrémités de la terre. Tina suka ya mokili bakomona ndenge Nzambe na biso akobikisa biso. Et le second passage. Oyo ezali tenya kotango ya mibale. Ezali na mokanda ba Roma chapitre 10. Verset 14. Na verset 14 et 15. Or, comment invoqueront-ils ndenge nini bango bakobelela ye en qui ils n'ont pas cru? Soki bango bandimi ye te. Comment croiront-ils Pe bango bakondima ndenge nini dont ils n'ont pas entendu soki bango bayoki kuba solola na tina na ye te. Pe bango bakoyoka ndenge nini basololi na tina na ye sans un prédicateur? soki motei moko azali te. Verset 15. Verset Et 15. comment quelqu'un leur prêchera-t-il ndenge nini moto akoteya bango sans avoir été envoyé? soki batindi bango ye azali mo abatindi ye te. Lokola ekomami na balikomi ete Ils sont beaux ezali pieds de ceux qui annoncent ezali malamu matambe ya baoyo bazali kotatola sango malamu ou le message to de sango oyo na isengo. Comme vous le savez, Lokola bino boyebi yango j'ai eu le privilège de ngai visiter encore. Nzambe asali nga ngolu nakoka kotambola na Ma joie était grande. bamboka mosusu kuna na Inde. Mpe esengo na ngai ezalaki monene mpona ete kati nango namoni bato ebele oyo bazali kolinga Nzambe mpe liloba na Nzambe Ceux qui mettent leur confiance dans le oyo Seigneur. bazali kopesa elikya na bango na nkolo. Il y a eu beaucoup de cœurs qui étaient touchés, des Ezalaki larmes qui ont mitema coulé des ebele joies, oyo etutamaki mpe des émotions pinzoli mingi ebimaki bango na esengo par rapport à ce que Dieu fait. mpe kotalelaka oyo ezali monene kowuta kati ya bato na oyo Nzambe asali kati na bango. Nous avons un message de Dieu. Biso tozali na sango moko ewuti epai na Nzambe La vérité à 100%. oyo ezali iyo Nous tosolo avons eu kobanda mpe notre suka. privilège Biso zwi d'avoir été enseigné ngolu par Dieu na tina ete lui-même. tokoka koteyama kowuta na Nzambe ye mei. Non pas une connaissance, mais la Ezali kaka boyebi te révélation de kasi la oyo ezali parole emoniseli ya et de la liloba volonté de Dieu. mpe ya mokano na Nzambe. J'espère Ngai nazali na elikya ete que Dieu nous accordera Nzambe bientôt akopesa biso kala mingi te une faveur particulière. oyo ezali lokumu moko oyo ezangi Mais que Dieu kokesana. puisse Na le tina ete biso toteya confirmer, kaka te kasi Nzambe akokisa et ce de manière akokisa surnaturelle. liloba na ye na lolenge ete bato bakoki kososola yango te mpe ye moko akoka kopesa litatoli ete Portons sa biso parole solo oyo tozali komema liloba oyo na kombo na ye mpona ete ezali nde ndenge wana. Oui, chacun a quelque chose à dire. Moto nyonso azali na eloko moko ya koloba Dans chaque religion, na katikati ya ebongiseli nyonso na banzambi nyonso, le devoir kasi biso tozali na mokumba d'expérimenter la ya kobika confirmation divine. oyo Nzambe ye moko akokisi. J'attends cela et je m'attends Nga na nzela oyo nazali kozala ete le Seigneur atina ete nkolo na biso ne fera pas grâce. akosala biso ngolu. Oui, il y a eu encore quelques surprises Mpe mwa bikamwa moko ezalaki mokolo na vendredi
qui dans les pays islamiques est le dimanche, pe wana na bamboko ya ba islamique pe mokolo na pris à yenga 8h45 le matin wani kuma biso na et nous sommes allés 8h45 en réunion. na tongo nga nakendaki na lisanga likolo na balisanga mosusu epai bato azali kosangana natambolaki na lingomba na lingomba Et la nuit très tard, pe wana tekomaki na butu ekweyaki kamwa na ntango eleki makambo nyonso esilaki es-tu fatigué? bandeko batunaki ete ndeko yo olembi Qu'un seul souhait. mposa na bango ezalaki kaka moko ete ngai nakoka kotambola na mangomba ebele J'étais reconnaissant pour cela. ngai nazongisa nzambe matondi Plus tard. na ntina na yango mpona biso tokoki kopema Et je n'oublierai pas non plus ata na nsima ngai mpe nakoki koboya lisusu te wana ngai conduit à l'aéroport. ezalaki na ndeko moko ye atambwisaki ngai ntina na aéroport mpe atozwaka J'ai entendu mpepo beaucoup. abete ndeko france ngai nayoki bato ebele koteya kasi nzambe Sa parole. apesi yo nde liloba na ye Aujourd'hui encore, je lelo vais mpe lisusu écrire à mon pasteur ngai nakokomela oyo azali pour qu'il paster t'invite na biso kuna na new york na ntina ete akoka puisse kobengisa yo na ntina ete yo koka koteya biso liloba à l'aéroport, j'ai passé le contrôle de passeport. mpona kuna na aéroport ngai nalekaki epai ya baimmigration ezalaka mpe nake epai nini nazali kopema mpona kozwa Pasteur Frank. Et je me dis, mpepo mpe ndeko moko alobi o ndeko na biso frank vous ne me connaissez pas? abi ete J'ai dit non. yo oyebi ngai te ngai bi nayebi yo te Manila. abisi ngai nauti malila kuna na philippine mpe apesaki ngai oyo ezali asolo etali Quand ye j'ai quitté la salle pour me rendre à la porte de l'embarquement, ntango ngai nazali kokende mpona nakende kozwa mpepo na ngai motu moko abengaki ngai je passe devant un magasin de photos. wana ngai naleki epai bazali kokangaka bafoto epai nini baza kotekaka biloko ndeko wana abengi ngai abi ete ndeko Et frank je me dis, qu'est-ce que c'est? ngai nalobi oyo lisusu likambo Et nini il me dit, mpe alobi na ngai je t'ai entendu prêcher ngai nayokaki yo là koteya et là. bisika Voici nyonso mon adresse. tala oyo ezali epai ngai navandi mpe tindela ngai babuku ya kotanga ngai naye na posa nakoka kotanga ko mpe alobi na ngai yo yaka na ngai elongo kuna Dans la librairie, epai nini babuku ezali toya mpe na ndeko moko azali kuna mpe ayokaki yo cet homme a laissé mpe ndeko wana atikaki ngai le travail. atikaki epai nini azalaki kosala mpe totambolaki na ye ti epai babuku ezalaka ebele mpe kuna nakoloba na bino nini Purement islamique. kotalaka mboka oyo ezalaki vraiment ba islamique ndeko moko nakutaki avandi Légèrement croisé wana akangi makolo na ye mwa moke à sa Bible. mpe ye azalaki na biblia na ye efungwami La lit. mpe azalaki kotanga yango Et quand il m'a vu, mpe ntango amonaki ngai oui, il s'est levé d'un bond. ye atelemaki na pwasa mpe apesaki nga mbote na esengo abi te ndeko frank Entendu ngai nayokaki yo koteya kuna bisika na bisika mpe nazongisi matondo epai na nzambe mpo na liloba partout où l'on va. bisika nyonso biso ozali Les koleka personnes ont entendu la bato parole. bayokaki liloba Et parfois, mpe ntango mosusu nous pensons où est le fruit. biso ozali kokanisa bambuma ezali wapi biso ntango mosusu oza kotuna bambuma Peut-être nous n'en voyons ezali wapi pas. ntango mosusu biso ozali komona yango te sasa ipi Nous pensons que c'est comme si le biso ciel ntango était mosusu fermé. tozalaki komona ete lokwala Si le ciel était fermé. lola ezali ya kokangama na Nous ntina na devons biso garder une chose. kasi biso ebongi na biso toyeba eloko moko na molimo na biso La dernière étape. oyo ezali Dieu aura esika oyo ya suka avec l'Église oyo nzambe akozala na ye na lingomba na ye ekobanda ntango kaka kobiengama oyo nzambe azali kosala ekosuka ntango kaka baoyo nyonso bazali na mwasi na libala bango bakobengama na monoko nyonso na mabota nyonso na bikolo nyonso kasi wana biso ebongi na biso tozala na motema molai tokoka kotikala sembo tokoka kosala kaka oyo nkolo ye asengi biso
que nous voyons ou nous ne voyons pas, que nous ezala biso entendions ou tozali n'entendions komona pas, le tozali Seigneur dit, komona te to ma tozali parole koyoka ne tozali reviendra koyoka pas te à moi sans mpo nalobi effet. ete liloba na ngai Elle kozongela accomplira ngai te ce soki esali pourquoi mosala je na l'ai yango envoyé. Selon Ésaïe ekokokisa 55, mosala verset na 11. yango oyo natindeli yango talelaka Esaïe 55 na verset 11 Je peux être natina na reconnaissant. yango onge bonge ete nazongisa matondi epai na nzambe mpe nakoka koloba Je peux être aussi encouragé. mpe ngai wana mpe napusami Revenons de ce voyage. wana kouta na voyage oyo ngai nasepeli na ntina na Un yango bouquet de fleurs ni de reconnaissance des ngai naza hommes. na ntina te ete bato babwakilanga Ça me bafololo réjouit au plus kasi profond yango de ezali mon âme kosuko lorsque kosepelisa je ngai rencontre des personnes katikati na elimu na ngai qui mobimba ont été conduits au ntango ciel. naza kokutana bato oyo bamemami na nkolo Mon fruit, ezali bambuma na ngai te c'est véritablement le fruit de kasi Dieu. ezali nde bambuma oyo na Issu nzambe de ce qui s'est passé à wana Golgotha, kotalelaka na mosala asalelaki biso na golgota car au mpe na milieu nzela ya de litei les nations, ete mabota nyonso babiengami qui apparaîtront mpe alors devant ekozala Dieu. bato oyo bakomonana liboso na nzambe Je voudrais maintenant encore nalingaki simplement sasa ipi lisusu na pete nyonso dire merci du fond du cœur nakoka pour koloba les prières qui m'accompagnent. matondi mpona mabondeli oyo nyonso bozali kobondela na ntina na ngai Participation à ce ministère. mpe bino bozali kosunga ngai na katikati na mosala oyo ntango mosusu nalobaka La ete grande chose que quelqu'un puisse me dire, c'est eloko oyo ya monene moto akoki koloba ete ngai nazali ya esengo mpo na ngai eza ete nabondelaka mpo na yo naza kobondela mpo na yo homme de Dieu, paulo par exemple azalaki motu moko monene ya nzambe mpe azala kosenga lingomba ete bakoka kosambela na ntina na ye dans ce combat. na kati na etumba oyo Il n'y a aucun homme de Dieu ezali na motu moko te ya nzambe qui puisse lever la tête en pensant oyo akoki avoir kotemisa motu na ye akanisa le ete contrôle sur tout. ye nde azali kokamba makambo na nyonso na ndenge na ye Nous sommes au milieu d'un grand combat biso ezali spirituel. na kati ya etumba moko monene ya Nous sommes molimo vainqueurs. mebongi na biso tobima balongi Et que Dieu nous accorde. ete nzambe akoka kopesa biso ngoluni na ntina na Je vais yango maintenant conclure nangi sasa epi kosukisa en attirant votre attention sur la wana parole. na koluka ete bokoka kotalela liloba oyo etutaki nga vraiment na motema na ntongo oyo De la prière. ezali oyo ezalaki losambo ya salomo wana ntango azalaki kopesa kozongisa Un roi chapitre oyo tempelo na maboko na nkolo kotalelaka 1 roi chapitre 10 encourage. liloba oyo ezali kopesa biso makasi mpe ezali kopesa biso lisusu mpe mpona kobondela Juste le verset 22. wana ngai na le verset kotanga 27, verset 22 mpe 27 et peut-être aussi une partie du verset 36. ntango mosusu mwa ndambo ya verset 36 Chapitre 8, verset 22. 1 roi chapitre 8 na verset 22 Se wana plaça devant l'autel salomo du atelemaki liboso na Seigneur, etumbelo l'assemblée d'Israël. wana libotama na israele elaki liboso na ye mpe ye atombolaki maboko na ye na likolo Et na verset pria, 23 mpe ye abondelaki alobi boye ete Seigneur, nkolo toi, Dieu d'Israël, yo nde nzambe na israele il n'y a point de Dieu semblable à toi, nzambe mosusu akokani na yo azali te kozala na likolo to na se oyo amen toi qui garde yo ozali l'alliance, la kobatela miséricorde, boyokani na yo mpe mawu na envers yo tes serviteurs, na basali na yo marche baoyo bazali kotambola liboso na yo leur cœur. wana na nzela ya mitema na bango mobimba na verset 27 Mais comment Dieu habitera-t-il kasi ndenge nini nzambe akoki kobeta koba ndenge nini tokoba nzambe avanda na se oyo les cieux kasi yo tala te lola mpe kuna na likolo na lola ne peuvent yango ekoki kutu te contenir. ekoki kokoka na yo te Combien moins cette bongo maison koleka ndeni mwa ndako oyo ya moke oyo ngai natongeli yo Vous pouvez lire tous les chapitres. bino bokoki kotanga oyo etikali ya makomi oyo nyonso na Le ndako verset 36. mpe na verset 36 ekomami ete Exauce-les donc. tika ete ozongisela bango iyano kowuta na lola Pardonne le péché. de tes limbisa masumu serviteurs ya basali na yo oyo ezali libota na yo ya israele en leur montrant le mpe chemin wana yo ozali kolakisa bango nzela nini oyo bango bakoki kolanda et fait tomber
la pluie pe tika sur ton ete pays, yokoka kofulisa que tu mbula vas donner na mboka en oyo héritage opesaki na kokitana à ton peuple. na libota na yo. Remarquons-nous l'expression Tokoka kotala bomona ndimbola ya ton makambo pays oyo et ainsi de suite. mboka na yo libota na yo pe oyo elandi pe na suka Nous avons encore un verset que pe nous tozali avons lisusu remarqué. na verse mosusu nalingai koleka yango te wana kotalelaka verse 49. Exauce donc la prière tika ete yokoka kozongisa eyano na mabondoni na bango pe na kolela na bango depuis le ciel, koutaka na lola du lieu où tu demeures, esika nini yo ozali kopema aide-les dans leur voie. pe nkolo sunga bango na banzela na bango, Droit, pardon. sunga bango na oyo ezali baposa na bango. Il y a toute une série de sujets de prière qui sont énumérés ici. Awa balombo ya ndenge na ndenge pe etangami na esika oyo pe biso tokoki kotanga yango pe tokoumela mingi. Dieu a promis, Nzambe nde alakaki lorsque son peuple se rassemblera en un libota lieu na ye dans son bango nom, bakosangana esika moko na kombo na ye ye akozala katikati na bango. il veut écouter, Yangi koyoka, il veut exaucer, yangi kozongisa et eyano, bénir. kolimbisa pe kopambola bango. Si vous ressentez la même chose que moi, Soki bino bozali kososola elongi ndolenge moko na ngai wana ilongo tokoki koluka Nzambe na nzela ya mabondeli na ntina ete akoko kokotisa biso na mokano na ye na mwango na ye qu'il nous transforme pe en des akoka personnes kobongola biso tokoma bato oyo bakoki dans ses voies, kotambola na banzela na des ye personnes prêtes. pe bato oyo babelemi ya kosala mokano na ye. Souvenez-vous de moi, Bokanisa oyo etali oyo ngai bokanisaka nga ntango nyonso na mabondeli na bino. que le Seigneur Tika ete nkolo apambola biso nyonso. Amen. Frère Rousse, Awa natiki maloba na ndeko Rusi. nous sommes reconnaissants à Dieu Wana biso zali kozongisa matondi na de nous nkolo avoir entendus mpona maimanso biso toyoki pe oyo nyonso bapesi biso lokola litatoli. Biso tokoki koloba ete en effet que ce qui a été lu dans Isaïe 52 oyo etangelaki biso na Isaïe 52 est bien vrai. ezali eloko oyo ezali solo. Le Nzambe Seigneur nkolo na biso a manifesté son bras ye amonisi loboko na ye na nguya devant liboso ya mabota nyonso et toutes les extrémités. pe ti na suka mokili bato bakoyoka lobiko oyo Nzambe apesi Que biso. le temps est venu. Mpe ngai nandimi ete ntango ekomi, Peut-être ntango mosusu Isaïe, lorsqu'il a dû prononcer wana ces ntango paroles, Ezayi atatolaki maloba oyo ne savait pas ye azalaki cela koyeba te yango nde ekokokisama. Mais Kasi sasa dans nos jours, na ntango na biso lelo voyons que oyo le bras de biso notre tozali Dieu komona ete loboko ya Nzambe na biso s'est manifesté. yango emonisami. Et nous Amen. pouvons entendre Mpe biso tokoki koyoka le message que Dieu a donné. sango oyo nini Nzambe La apesemeli parole de biso. Dieu ne peut pas être brisée. Liloba na Nzambe yango ekoki kolongwa Il te. l'a prononcé un Oh, jour yeah, par alobaki. l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes. Nzela ya basali bantoma na ye baprofete na ye ekokokisama na ntango na yango. Nous l'avons entendu si merveilleusement Biso hier toyoki yango soir de la na prédication. bozindo mingi ntango bateyaki biso. Le moment adéquat doit être venu. Ezala na ntango moko ekoya mutu Adéquat doit être choisi. mutu mpe Nzambe atie akomonisama. Par les hommes, Nzambe nde akopona ye kasi bato te, kasi Nzambe ye moko akopona mutu wana. Mpe biso tozali komona que Dieu a choisi des hommes par lesquels il ete pouvait parler Nzambe depuis ye le moko commencement. aponi bato oyo akokosola na bango uta ebandeli na ntina ete bakoka komema sango. Les annonces que Mpe Dieu bango avait confirmées. tokoka koyeba makambo oyo nini Nzambe alingi kokokisa na Nous ntango na sommes ye. si heureux Biso tondi na esengo à propos de cela. na ntina na yango. Oui, comme notre frère l'a dit, Wana lokola ndeko na biso alobi yango, nous pouvons
être des témoins oculaires ebongi na biso tozala matatoli na oyo nyonso nzambe azali kosala ntango so bato miso bazali komona yango te mpe to ebombami na bato nyonso lokola ezalaki na ntango na nkolo na biso ya kokai koloba ete bato bazali komona te na miso na bango ezali kotala kasi bamisusu bazalaki wana me bazali komona mpe ezali lolenge moko na ntango na biso bato ebele bazali komona te oyo nzambe azali kosala bazali kobwaka yango bakomona yango lokola makambo pamba bakomona yango lokola eza makambo na lokuta. Et cela nous a été montré yango elakisami biso na lolenge moko ya polele ntango bateyaki biso ntango wana ndeko moko azalaki koloba na frère Branham abite ndeko Branham ayebi te azoloba makambo alobaka kasi mosusu atelemi alobi te biso zali kondima tokatami na ngenge na biso zali kondima makambo ndeko Branham azali koloba yango ezali solo. Omoni ete na moto mosusu yango ebombamaki akokaki kondima te akokaki kozana elikya na yango te kasi mosusu ya ndimaki yango patiaki elikyani na kati na yango ndenge toza komona ete wana momboto ekonami toyebi te ndenge nini yango ezali kobota mpe ntango nini yango ekomonisama. Nga nazali kondima ndeko mibali mpe basi biso mpe tozali komona lolenge moko na litatoli ya ndeko na biso wana momboto elonami toyebi te ntango nini mbuma ekobeta ntango nini yango ekokola mokolo ezali oyo biso tokomona oyo tenga nazali komona yango ndenge nini ezali kobima kobota wana nzambe akozwa bokonzi na ye na makambo nyonso wana ata tomoni te ndenge nini ye azali kokamba biso ata tomoni nguya na ye me yebe te ye azali komema makambo na ye nyonso tu na ntina suka na ndenge moko ya peto oyo yango ezali eloko ya moto ya mingi ezali eloko ya esengo ngai nayebi te soki mpe yango eza kopesa motema na bino esengo kasi motema na ngai ezali na esengo ntango nazali komona mosala na nzambe oyo ezali monisami na nkolo na biso likolo na mabota nyonso wana ngai nakoki kozonga na kokosepela mpe nakoka komona ete nzambe azali kosala ye nano asili te asukisi te bandeko balingani tozali na katikati ya mosala lokola ndeko na biso alobi ete ebongi na biso totya pikiliki totelema na pasi tozala na bolembu te kasi biso tozala na bokebi na oyo nyonso nzambe azali koloba na biso mpe ngai nakoki kobeta sete ete nzambe azali kokamba biso apesi biso bilei na ntina ete biso tokoka kotambola na oyo bapasi oyo na se oyo ebongi na biso tokoka kotalela yango biso nyonso ngonga na ngonga na ntango nyonso ngai nandimi teke yango ezali kosala biso mabe kasi biso tokoki kosepela elongo na ntina oyo ezali sango nzambe na biso apesi biso oyo ezali liloba na ye ezali liloba na ngai te ezali liloba ndeko ya biso te kasi ezali liloba ndeko ya frère Branham te kasi yango ezali liloba ya nkolo na biso mpe na ntina na yango biso ezali kozongisa matondi masanzoli na nzambe na biso oyo te oyo bapesi biso na Isaïe 52 yango ekomi na mutuya mpo na ngai nkolo ye amonisi loboko na ye ya bule na misu ya bato nyonso mpe ntina suka na mokili bakomona oyo ezali lobiko ya nzambe na biso mpe namoni ete ndeko na biso mpe abiki yango mpe apesi litatoli na ntina na yango ye apesi litatoli yango ezali lolenge wana ezali loboko ya mutu te emonisami kasi ezali loboko ya nkolo na biso tekete kombo nde na bule yango ekoka komonisama lokola ndeko na biso alobi yango ebongi na biso tokoka kozongisaka matondi na nzambe na biso oyo nde ezali posa na biso wana eza elikya na biso na ntina nango biso tosangani awa
tokoka kozongisa matondi epai na nzambe na biso ezala bisika nyonso ata epai nini biso ozalaki kozela kutu te kasi sango biso tozali koyebe lisusu lete na bamboka oyo ya islami kuna nzambe aza na bato na ye biso toyoki yango lokola elobami ete nzambe azali kobenga mabota na ye na mabota nyonso minoko nyonso na mangomba nyonso songa na tuni bino mutuna na tongo oyo ezali kosala yango to azali kosala yango te ya kokisi bilaka na ye ezali solo ya kokisi yango mpe azali kokokisa bilaka na ye yango biso azali kozongisele matondi mpe biso tokoki kosala ndenge mosusu te kaka kozongisele matondi na kombo na nkolo na biso lokola ezali na motu ya lokola ezali 50 bima bokende bosimba oyo ya mabe te bobima na kati na bango bomipotolama oyo bino bozali komema bilebu ya nkolo na verset 12 bobima na kokimaka mbangu te bobima na kokimaka te mpo nete nkolo ye moko azali liboso na bino ye oyo nzambe na Israele ye nde azali mobateli na bino na nsima na bino nguba na bino oyo ezali loba oyo ya motuya oyo ezali kopesa biso elikya monene nzambe atiki biso te biso tozali na oyo ya kobanga te ndenge nini makambo ekoki kokoba biso ekoki na biso kaka totalelaka miso na biso na nzambe na biso mpe tokomoka kokoba ye moko azali komema biso kobatela biso eza eloko moko ya motuya mpe namoni tozali na mwa ntango biso mwa moke mpe nalingi tokoka kotanga mwa makomi moke maloba moke oyo ebendami na mokanda na lite ya ndeko Branham kosalela nzambe wana ezali kati na katikati ya mokano na ye te ndeko Branham nde ateyaki lite ya openga na kozwa mwa ndambo ya moke mpe tokoka koyeba nini engoba te ya biso awa wana na nguya nyonso alobi ete nazali koloba ngo na kombo na Yesu Kristo kobakisa eloko moko te oyo ezali kowuta epai na yo moko na makambo oyo bandeko na ngai tokoka kobakisa eloko moko te toza na posa mpe ya kosala eloko moko to ewuti epai na biso mei kasi biso tokotisami katikati na mosala na ye biso mpe tokoloba kaka oye moko alobaki kobakisa eloko moko te kobakisa makanisi na yo te yo loba kaka oyo elobi kaka babando ezali koloba yo loba kaka oyo kolo na biso asengi biso tosala kobakisa eloko te lokola yango etindamaki vrema wana na kobetaka sete ngai na ndimi na motema na ngai mobimba yango esalamaki te eutaka na ndeko na Branham te kasi ezali nde kolo nde alosololaki na nzela ya mowumbu mosali na ye mosakoli yango ekomami awa na pole nyonso ete bandeko balingami oyo ezali eloko na motuya na ntina ete biso tokoka koloba kaka nzambe alobi ezali mpe lokola yalobaki eloko mosusu te na oyo etali ye moko na bomoto na ye kasi azalaki koloba kaka nzambe atindaki ye yango nde sikoyo ezali kosala mosala na ntango na biso lokola ntango nyonso ye azali kotalela bilaka na ye ye atotaleli bilaka na ye nyonso alobaki soki ezali solo tolobi amen ye asali yango akokisi yango ye asayebisa bino eloko moko ekoki kokoma mpe yango ekomi te biso tokoki koloba kaka iyo amen yango ekokisama lokumu masanzi elozonga na nkombo na ye lelo oyo ye azali koloba ete nazwi lola mpe se liboso na bino nzambe aloba eloko moko te oyo nanu ekokisami te ye asalaka kaka oyo ye alakaki biso azali kokokisa ye azali kosala yango na nsembo nyonso lokola ndenge ye alobaki yango ekendaka ndenge wana amen yango nde eza eloko na motuya ye aza ndenge wana mpe akokoba akosala kaka ndenge wana
pas besoin de nous inquiéter. biso na posa ya Nous n'avons pas besoin d'entreprendre quelque s'inquiéter te chose. to tosala eloko moko na makasi na biso Oui, ye moko azali na il a mosala toujours utilisé. ye moko azali kosalela baumbu basali na ye Ce n'est pas eux qui avaient besoin de lui. C'est bango lui nde bazalaki na posa qui na ye te les kasi a ye pris à nde son service, mais azwi bien bango na aimé. mosala na ye bandeko balingami. Ce n'est pas eux qui l'ont cherché, c'est ezali lui qui bango les a te cherchés. nde balukaki Quand vous nous kasi ye nde cherchez, c'est lui qui alukaki nous a cherchés, mes bango bien-aimés. ye Oui, nde il l'a alukaki bango fait. bandeko balingami N'ajoutez rien. ye nde asalaki yango kobakisa eloko moko te oyo ezali lilendisi kolongola eloko moko te yo ndima kaka mpe kende na komikitisa tambola na komikitisa liboso ya nzambe na yo Nous approchons de l'entrée du mpona pays. ete biso ozali kopusana kuna epai nini mboka ezali tondi kokota bino bokoka kozonga nsima te na babomoi oyo ya kala tozali kokende na oyo ezangi suka yango nde ezali esengo mpona motema na biso yango ezopia biso elikya mpona biso toyebi ete biso tokokota yango ezali eloko ya motuya biso tokokota lokola bato oyo bazali na bomoi na seko ntango biso bizali kokufa na nzoto kasi na suka biso tokokota lokola bato oyo bazangi ekufa po bakobika seko na seko biso tokokota ntango moyina kolongwa molisumu ekolongwama mpe satan akangami mpe bakokanga ye kotalelaka mboka 1000 ans mpe nkolo nzambe na biso lokola ye moko apesaki biso ezali teke ye akopesa biso te ye asi apesi biso bomoi na seko asi apesa biso yango bonge na biso lisusu kotambola na kati ya mokili oyo ya pasi mpe tokoka koloba ete yango ekokóma mokolo nini kasi biso tokoka kolongola elikya na biso te oyo nzambe alaki biso ye akokokisa yango mpona ete elaka yango epesamelaki boyeba ete yango ekokokisama oyo bazali bato na humble bango bakozwa likabo mokili oyo baoyo nyonso bazali kokokisa mikano na ye na ntina ete bakoka kozwa oyo ezali mokano na bango mpona kokota na kati na mboka oyo boyebi ete liloba na nzambe ebongi ete yango ekoka kotosama mpe ekokisama yango ekomami ete esengo kokoka na oyo azali kosala kotalelaka liloba na ye oyo azali kosala kokoka na mobeko na ye oyo ezali atelemi na liloba na ye ntina ntango oyo biso tokoleka wana na kondima mpe tokomi komona ekomami awa ete to elobami ete bakaka bawana nde bakokoma ntina suka mpona babengani baoyo nyonso to bazali batalukuta basoloka bambwa bango bakokota te kasi ezali kaka mpona baoyo basombani mpe kotalelaka baoyo bazali kotambola kokokama na mibeko na ye mpe soki tozali kotya lisusu oyo na suka kaka baoyo bazali kotambola kokokana na mibeko na ye bandeko mibali mpe basi yango ebongi te koka kokota na mitema na biso kokoka kondima eloko moko te lisusu ya sika mpona nini ye alobi yango mpona nini ye apesi oyo deklaration ya ndeko mobali mpe basi mpa ye yayebi te eloko moko ebongi ekoma oyo ezali kolendisa kokebisa biso koyoka likondima makambo oyo ya sika te lokola bazali kolakisa bino bisika nyonso na binzambi ya minzozo na bamboka na mokili oyo nzambe asi alobi na biso ekoki mpo na biso mpe tokozongisele matondi makambo ya ndenge na ndenge ezali koleka mpe biba tokokai mpe koloba iyo makambo ya ndenge wana koya lisusu mingi koleka
Voyez avec quelle clarté cet homme de Dieu. bokoki komona na pole nyonso ndenge nini mutu na nzambe oyo atindamaki na nzela ya molimo balobi makambo oyo mpe ngai nakoki koyebisa bino te oyo lelo oyo azali kosala makambo na oyo ezali makanisi na ye moko lokola tomonaki yango lobi na pokwa mpe ye azali kozembisa bato ye nana ye sosoli te ete nzambe asololi na ntango na biso oyo ondima makambo wana te oyo ya sika nkolo nzambe na biso alakisi biso ezali solo biso ezali na posa eloko mosusu te ese toya na makambo susu boye ete bayela biso makambo ya sika to ya ndenge nini bo makambo bakoka koyebisa biso lisusu ngai na ndimi te ngai nayebi ata moto azangi mayele akososola makambo oyo akoyeba oyo nyonso nzambe azali koloba yango nde ezali na motuya mpe malamu mingi tokoka kotelema na liloba na ye na bilaka na ye na sango oyo apesi biso kaka ezali yango wana nde bandimi yango bakokota na liboso na ye mpe oyo etekali eza lokola kaka mabelo ezali kokwea kati na mai monene mpe ezali kobunga nkolo nzambe na biso ye alakisi biso na nzela liloba na ye mpe na nzela molimo na ye oyo ezali solo ezali nini ye asali yango mpe biso tokoloba amen ve amen ezali nde kaka na nzela makasi na biso te kasi ezali nde na kati ya molimo na ye nzambe azali koluka baoyo bazali kozongisela matoni na kati na solo mpe na bosembo liloba na oyo ezali solo ye na pole nyonso akokisi ete yesu kristo azali lolenge moko lobi lelo mpe libela na libela amen biso tokoki koloba kaka amen na likambo oyo ye alakisi biso momboto oyo ya pokwa mpe ye afungoli biso su liloba na ye oyo nyonso ye azingi yango na nzela molimo na ye solo ye akokisi yango koluka te okoka kosala eloko moko oyo ebongiseli kosala koluka kotonga na makambo mosusu te kasi yo vanda na komikitisa liboso na nzambe ya nkolo nzambe na bino mpona ete bokoka koyeba ete oyo ezali bikuke ya oyo mabelo elakani biso ezali kofungama kala mingi te wana biso ezali koyemba mpe kozongisela ye batondi wana mwasi na libala mpe mobali bako kovanda na kiti ya bokonzi tike tozala na mboma oyo ya komikitisa kasi motondi na bolingo bolinga na moko likolo na mosusu botika eloko moko te koka koleka kati na bino soki bososoli ete eloko moko ezali kotelema ozayoka mabe likolo na mutu moko longola yango mbala moko na motema na yo oyo bandeko na ngai mibali mpe basi soki biso tosungami te nsima ya kotanga makomi ya ndenge oyo nayebi te ndenge nini tokoki kosala lisusu kasi moko na moko akoyeba ete akozongisa akorendre compte na makambo na ye moko tokoki kotanga kaka liloba mpe tokoki koyebisa baninga kaka oyo liloba na nzambe elobi mpe moko na moko akoki koyeba eloko nini alingi kosala mabonde na ngai ezali ete nzambe asunga ngai asumba yo mpo asunga biso nyonso asunga biso nyonso oyo ezali malombo na ngai tokoka kokeba to bokeba na oyo ezali koya satan akosala na makasi nyonso mpona kota kati na biso kasi botika ye bopesa ye esika te bopesa ye esika te yango ndenge elobi biso toyebi ete ye akomeka kosala na makasi na ye mpona akoka kokota katikati na biso mpona akabola biso mpona akoka kotelemi kosala ete biso na biso tobunda ye azali kolala te ye amekaki yango na yesu ameki yango na bantoma ameki yango na basali na nzambe nyonso biso mpe toyeba biso mpe tokomekama
ya okoba kaka koya epa na biso mpona kokotisa kate na biso kasi bino bokoka kopesa ye nzela te botikela esika te ntango mosusu ndeko moko akoki koya na monoko moko ya bokosi aluka ndenge nini azembisa bino akoka kolongola bino kasi nandimi teke na ntango na biso makambo ekoki kosalama ondimi ete motu moko aya akoka kozwa Moïse akoka kobongisa ye nzela oyo azalaki na liboso na Nzambe mpe oyo amonaki makambo oyo nyonso ye amonaki wana te ekoki kosalama te biso tokolongola eloko moko mpe te tokobakisa eloko moko te totelema kaka na oyo nkolo alobi na biso. Nous ne voulons pas de dénomination. Nous ne voulons pas d'organisation. Nous ne voulons pas de méchanceté. Nous ne voulons pas de querelle. Nous voulons Dieu. Et il est la parole. Inclinons maintenant les têtes. Je crois que jusqu'ici nous voulons aussi incliner nos têtes devant de gloire. Peut-être nous pouvons quand même lire ensemble la prière. Nous levons pour cela et prions avec lui. Oh Dieu, tobondela biso selongo o Nzambe na ngai nazali kotala mizingazinga na na miso na molimo nazwa koluka kososola makambo nini ezali koleka ngazali komona liloba na yo ekokisami oyo nyonso yo olobaki kotalelaka mbula 33 ans kuna na mai oyo peme na mai oyo munene na ntango yango nyonso to ekokisami yo ozali kokokisa manso yo olobaki o nkolo mosika na biso makanisi ya kokitisa yango toko tokomisa mongo monene biso tonika kotikala ndenge kaka na makambo ka yo osali lokola mpe yo osali yango biso likotambola na katikati na komikitisa nyonso liboso na yo kolo otala oyo yo obengi na nzela mosala na yo otalelaka kolongola baoyo basi bakufi na mokili mobimba toyebi te ebele baoyo bapambolaki oyo basalelaki yo bango bazokozela epe te nkolo bakokisa libano ekokisama biso tozali na bomoi tokoleka bango te baoyo bango nyonso tu bazali basi bakufi kasi ntango kelelo ekobeta wana bakufi bakosekwa baoyo ya yambo mpe nsima biso nyonso tokonetolama elongo na bango na ntango nkembo na Nzambe kokita na se oyo ye akomonisa lingoma na ye na mokili mobimba. Biso ata tomoni ye komata te tata na biso batela biso na maboko na yo bazali baoyo ya yo azali kobondela nkolo tika ete biso nyonso tokoka kotambola na komikitisa liboso na yo na ntina ete biso tokoka kotambola ntango nyonso liboso na yo biso toyebi te ntango nini lisusu etikali biso mpe toza na ntina kutu ya koyeba yango te mpo oyo ezali mosala na yo oyo ezali mosala na biso te biso oza na ntina te tokoka koyeba ntango yo ozali koya kasi tike posa na biso ezali ete tozala bato oyo bamikitisi liboso na yo ti ntango yo okoya ete biso tokoka kotambola na yo elongo yango posa na biso ezali ete yo koka komimonisa ntango nyonso katikati na biso tata na ntina ete biso tokoka komona ete yo ozali kotambola lisusu epa na biso limbisa mabunga na biso mpe masumango na biso na kala mpe nkolo batela biso kamba biso na oyo ezali ba piège nyonso to ya moyini
na batango ezali kolibia kamba biso tambusa biso nkolo limbisa masumu na biso sunga biso tukwa kozala bana na yo biso zali kaka bato oyo bazali na eloko te baoyo mokili ebwakisi binzambi ebwakisi biso mangombe ebwakisi biso biso zali komona suka mpe tozali komona kozongisa matondi mpona oyo ezali polei ya liloba oyo epesameli biso na nzela na yango biso tokoki kososola oyo ntango na suka katikati na liloba na yo eloko nyonso ezali kokende na lubwaku sunga biso nkolo natina ete biso tozala na bango te na ntango wana kasi biso tokoka komemamana epai yo ozali tokuta na basantu nyonso babikisa bao nyonso bazali kobela na nzoto mpe tozali kobondela yo ete lelo kosala mosala moko na nguya kati na biso etata moto moko azali na bulembu atikala te kati na biso mpona ete yo ozali kati na biso mitema na biso ezali kotalola yo mpe biso tondimi ete ezala mbongo ozala biloko nyonso na mokili ezali na ntina moko te mpona biso yango ekoleka yango nyonso ekozala na suka mosala na biso oyo bilei kolala bandako na biso bakamara na biso nyonso bakoekoleka ata tozala bazwi to tozwi eloko moko te to bayebani to bayebani te nyonso ekokóma na suka etikali kaka na eloko moko na nzela oyo bomoi na biso ezali na bosenga ezali Yesu Kristo amen nkolo sunga biso natiki nete totia pembeni oyo nyonso to ezali na ntina moko te ete biso tokoka kokokana kaka na ye kokangama na ye azali liloba oyo emonisami liloba na ntango na suka pesa biso ngo nkolo liloba oyo emonisami na ntango na Moïse ezalaki Yesu na liloba oyo ya Esaïe ya Jean mpe baoyo nyonso batindamaki yango ezali kaka Yesu liloba oyo emonisami mpe na ntango na biso ezali Yesu oyo lolenge moko lobi lelo mpe libela na libela sunga biso nkolo ete tokoka kondima makambo oyo mpe tokoka komona yango mpe tokoka kotambola na banzela na yo biso tosengi yo na kombo na Yesu amen amen.